Bonjour na chers auditeurs et auditrices nyonso oyo bomesaka kolanda biso na kati na radio télévision lisolo. Ezali ya bino mopanzi sango combattant de la cause nationale DSV. Ya solo bandeko message oyo tozali kopesa na ba leader tout ya opposition politique oyo ezali kolekana na kati na république oyo bapemela peuple congolais démocratie na ye. Na banzi bandeko peuple congolais nyonso tu bolanda message oyo très attentif pona koyeba ete tango Jean-Pierre Mbemba na 2006 akendaki na ba élection avec Hippolyte Kanambe, tous les Congolais, je dis bien tous les Congolais, tozalaki derrière Jean-Pierre Mbemba pour na koloba na munguna, pour na kolongola munguna na kati na mboka na biso. Tous les Congolais, toutes les tendances politiques, bazalaki toujours na sima ya MLC, baza ko soutenir Jean-Pierre Mbemba mwana ya mboka. Alors bandeko lelo tokomi na tour oyo ya IDPS. Etienne Tshisekedi azali mwana mboka, tomoni plus de 80 partis politiques oba se rallier na IDPS, mais ezali likambo ya kokama ke ba parti oyo etelemeli IDPS baboyi kokota na nkoserali na IDPS balingi ke bapesa cahier de charge na bango, cela veut dire que ba poste peuple congolais na banzi tozali lisusu bato ya kokosa te tango ba parti politique nyonso tu esoutenaki Jean-Pierre Mbemba po alonga na ba élection oyo iye moko akendaki koloba j'ai accepté l'inacceptable. Ya solo bandeko na banzi ba parti nyonso tu oyo eseraliaki na ye basengaki ba poste te, basoutenaki ye etanki mwana mboka esika oyo aganyaki ba élection, mais ye moko accepté l'inacceptable. Ti sikoyo boyebi sor na ye ndenge akeina na ye. Ya solo bandeko tokoloba makambo oyo parce que tomoni ke na tour ya IDPS ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba, tomoni ke ba parti nyonso tu ezali ko soutenir Etienne Tshisekedi, mais tomoni parti oyo MLC pe na Bundu dia Congo bandeko tozo comprendre te bango pona ko soutenir Etienne Tshisekedi wa Mulumba, il faut cahier de charge na bango bazo ba poste ministère na kati ya mboka na biso. Toyebi te Kinshasa oto bengi Congo, la République oyo bapimela pa peuple congolais démocratie na kati na mboka na ye, ezali gâteau ou bien ezali pizza. Moto nyonso tu aya akata na ndenge na ye, moto nyonso aya akabola Congo na ndenge na ye. Est-ce que biso oyo tozali kobundela mboka Congo tozali na besoin ba poste ou bien tozali kobundela peuple congolais à vivre mieux na kati na mboka na ye? Mais ezali likambo ya pasi pe ya mawa tozali komona MLC jusqu'à présent, Bundu dia Congo jusqu'à présent ba se rallier na IDPST, bazali kopesa toujours ba carnet de charge na bango, bazali kopesa toujours ba projet na bango esika balingi bacha bango ba poste. Tomoni INC esika Vital Kamerhe ye wana pe alobi ke non po asi rallier na Etienne Tshisekedi esengeli ke ye ba pese poste ya ministère. Donc aza la premier ministre. Tomoni kengo wa dondo lisusu mutu oyo awumeli mingi na gouvernement ya Mobutu alzui bambongo ebele, mais bango tu balingi poste. Peuple congolais tozala lisusu ba congolais oyo yakala te oyo ke babandaki kokosa biso, mais tofungola misu po na likambo oyo etali mboka na biso. MLC l'air to soutenaki yango, tozali kolanda Jean-Pierre Mbemba na Lae, tozali kolanda Jean-Pierre Mbemba na prison ya Saint-Gilles. Maman Liliane Mbemba bimisaki mbongo te pona kopesa ba congolais, ou bien biso ba congolais ko tobandaki kolanda Jean-Pierre Mbemba partout. Tobandaki koyebisa maman Liliane Mbemba bien bata MLC ndenge toza kolanda bino soki Jean-Pierre Mbemba bimi bokopesa biso ba poste. Non, tobandaki kosala ngo na esprit ya patriotisme. Oto banda kosala yango tokolongwa tozwi batike na biso kolongwa bamboka Allemagne, Hollande, bamboka Angleterre, bamboka France, Suisse, États-Unis, Canada, bamboka ebele pona koya na manifestation ya Jean-Pierre Mbemba.
est-ce que Maman Liliane Mbemba ye abandai kopesa bato bambongo atike ou bien to bandai ko ya kuna pour soutenir Jean-Pierre Mbemba pour ceux qui azongi bokonzi kwa pesa biso ba poste? Non, to bandai ko salela ngo pour amour du patrie, mais to zali ko mona et comme na comme siko na période ya IDPS qui non aza ko passer d'élection, mais to moni MLC kaka oyo biso to bundela ki bango oyo biso kaka to telemira ki pona Jean-Pierre Mbemba que non azali mwana mboka bokangi aza innocent, mais le même MLC yango il a kisi kazaka na bango. Cela veut dire ceux qui MLC to bundu dia Congo bazali contre IDPS, contre le peuple congolais. Boye bisama bandeko misala o bazali ko sala pour le peuple congolais ou bien bazali ko sala pour la mabumu na bango. Yango tozali ko lancer appel moko pathétique na tous les combattants, tous les Congolais. Oyo kozali ko landa message oyo MLC bundu dia Congo. Boyebi déjà vision na bango po na koyebi sabino ke Vital Kamerhe na ne mwanda ntseni tango bazalaki toloba nano bien bandeko bolanda biso na kimia tango ba massacre bandi kosalama na kati na Kivu soit na Bazaire na Kinshasa bomona Vital Kamerhe soit ne mwanda ntseni ou bien Kengo Wadondo batelemi na créneau baloba ete makambo eza kosala matolingi yango te tomonaki moto moko te kaka IDPS baboma bato na Congo IDPS baboma bato boye IDPS kaka mais bato wana bazalaki na kati ya politique wana esika bazali koboma esika bazali kochange baloi bandeko boteli na kati na baélection oyo lelo tokomi na première tour ezalaki deux tours bachange baloi Kengo Wadondo Vital Kamerhe ne mwanda ntseni bango nyonso bazalaki na parlement wana esika o baza ko changer ba loi mutu moko alobaki te tito comme la première na un tour mutu moko alobite mais ezalaki IDPS na ba loi nyonso tu oyo baza ko loba bolingisi bandeko na ba loi nyonso tu oyo baza ko changer IDPS kaka mutu ezalaki ko telema ko se révolter pour na changement ba loi ni MLC ni bundu dia Congo ni INC ni parti ya idemo oyo ya Nzanga Mobutu tout le monde ba accepter ba loi oyo ezalaki ko bima na kati na Congo kaka IDPS mais lelo to soutenir IDPS et comme que non bo pesa biso ba poste to ko kenena ndenge wana te il faut to yokana bo pesa biso ba poste est-ce que bandeko oyo bozali ko landa biso makambo to elaki ba poste ou bien to sali ko bundela mboka bandeko zali kamoko ya passe message ko to sali ko pesa ezali pasi o to sali ko mona ke MLC bundu dia Congo na ebité souci na bango ezali nini baso ba poste est-ce que ba poste na ba kozwa pour ba bundela mboka ou bien ezala pona ba poche na bango MLC tant to soutenir qui est to senga ki ba poste te pourquoi na IDPS et comique non ba cahier de charge bocha biso ba poste bwe bozali ko bundela fo bo yokana ezali passe mingi peuple congolais ameka kozwa mayele na message autopesi alors ndenge tolobaki na ba message na biso tozali ko pesa toujours tolobaki ke il n'y a pas question de musique awa na kati na diaspora na poto toujours musique kozala te ba musicien nyonso oyo baembelaki Hippolyte Kanambe na banzi ba passeport na bango ba botoli yango te lokola ya Marie Paul mais Marie Paul aembelaki Etienne Tshisekedi passeport na ye ba botoli yango est-ce que bandeko bozali kolandanga est-ce que passeport ya Nyoka Longo to ya Koffi Olomide ou bien ya Wera Som ya JB ya King Kester baembeli Hippolyte Kanambe na stade de Martyr est-ce que ba botoli yango boyoki na presse monke ba botoli ba passeport na bango alors ya Marie Paul nde koyembela Etienne Tshisekedi nde il faut ba botola passeport na ye yango bino bozali kosenga biso ba combattant soit ba résistant tozala na démocratie bino moko na bolakisi démocratie na mboka na bino te bolakisi liberté d'expression te mais bozali kolinga ke biso awa na kati na poto to banda démocratie moto soka lobi na kati na Kinshasa bokangi ye bobeti ye bobomi ye awa na kati na poto moto alobi biso tokangi ye tosali ye mpe mosala na ye amona ndenge bino bozali kosala bolobi ke non ba combattant baza ba voyou baza ba violent
abongo bino na kati na kini bozali ba plus que voyou que ba combattant parce que boli ko tika liberté d'expression te bozali ko kanga moto nyonso akoloba bozali ko kanga pe ko boma. Alors awa na poto bolingi biso tomi kitisa topesa liberté d'expression tandis que bino na Kinshasa bopesa liberté d'expression te yango tozali koloba ke peuple congolais telema bundena mboka na wana ndenge ya solo. Merci wana ezalaki message ya DSV Diana Sulfutu de Wuppertal, combattant de la cause nationale. Merci.